Moïse, oza Moïse était na Congo, mais au Komona. En tout cas, merci Ndeko, voilà peuple congolais. Tant que le baromoni makambo, tant que le barabami misusu bakasande toa maboma. Mais ndenge ba pasteur musu ba yemba ke liboma na bango za pona Yesu, mais biso liboma na biso ya koloba za pona Congo. Tozolinga ko bigisa milimo bato parce que ba Rwanda ba bongisa susu ba boma susu biso avant 2017 ba bongisa susu ba boma biso. Siko biso nzamba tini biso to telema poto vite bato na ba kufate. Donc peuple congolais bisika no souvent bozali totel le maté pour mboka na biso batika ko kosa bina makamba Moïse Katumbi wana ya ba je bazo jouer biso makambo déjà na bandelango chaque fois basala ngo biso de basala bongo déjà na 2011 na 2011 pe comment que caméra kena na mopanzi na ye Moïse kena na mopanzi na ye mais tango ba tike ba élection wana et comment ki bango so bakelo so na pouvoir wana en place. Donc peuple congolais makamba Congo vraiment totel le pour mboka na biso Congo RDC nakata Paris awa. Donc na makamba Congo to ba to lemba te to utata musika to ya pona mboka na biso auti musika ndanga za bongo vraiment auti kata Bruxelles mais aye pona mboka Congo RDC to sana na kata Paris awa sera nga sera ko madera vraiment en tout cas merci na ndenge bundla ka mboka mais sikoyo moi message ka pona bato baso landa biso na kata Congo pe na kata poto awa. En tout cas na pesi penda liboso la pamboli na nzambo asala ki Congo na pesi penda mbota mingi. En tout cas merci beaucoup Francisco Bolingo please o aza jeune combattant mo bundeli munene ya mboka combattant ya solo oya bundela kamboka na ye mkolonyo so alala kabino mo boso mona Alex Abiso makambo ale muloto Alex Abiso makambo ya Beni Alex Abiso makambo nyoso omoni. Donc biso ndete za bitumba ona wasa bino bana Congo bana Kini bana Congo ndeko Congo siko zwami bitumba za molimo ya mo bitumba to ko mangungo nzanga te parce que ba ko bamba libanga na dikosi parce que yo yeba te donc faux position seule position car wasa poto benga na penda Kabila kene penza et ça ka soulèvement populaire mutako saote on comprendre po banga bana babiloko nyoso ko ezaleli bana bambongo bana ba char biso to le côté mabanga ka système libanga ceux qui connaissent à quoi qui na libanga pourquoi pas Kabila ko koya pourquoi pas Moïse ko koya pourquoi pas caméra ko koya pourquoi pas Rouba ko koya dites ça va ou quoi il y a trop de vol tout le monde. Bon, magama konde lo babino kake soulèvement populaire les 19 fois kende vouloir pas faire kende bana kini ba fungola misu nenga zali awa bon ko voter na bino Moïse Ité arza la président Congo té po bangonyo so baza ba miyibi ozo comprendre alors ba je économiser je pêcher les poissons je te pêcher na français mo bukana on comprendre ako sabino comme nana iba babilo kuna na mire kuna excusez nga sœur ko madera nga lobi na boye na peuple congolais bazolanda biso Moïse Katumbi Rwanda wana kanambe kana chien apesa Katanga a diriger Katanga akoka deja ko diriger ngote siko ba PCF maka ko ba président ya Congo est-ce que akokoka Katanga pa mada akoka ngote est-ce que déjà lingara biso to na besoin de trancher c'est clair biso problème na biso ezali congolais ya mwana Congo tata Congo mama Congo azwa place et ko ça la paye yo mwana Congo vendre so talankai on comprend on va nous nanda ku bangala osala na boulot bibelobi azolo na terre buka pété bon ngote soki banga bazo buka biloko mabeba kolonga fuka longwa kaka yeku ndenga za fakene ka prison to fakende makamala fakende bongo so na tende to souffrir ba jole to ba le bambongo na biso to bibi bazo ba penda bambakasa baba to shot. Nous saluons notre héros national Armand Tungulu depuis le village Bombili El Commandante le maréchal Nenkongo. Germany tina Angleterre Canada tina USA Kitangambo ya Brazil Bandimi ba combattant Monguna alonga te na mabele ya Congo esengeli boya tosangana tobumela ekolo yo kombatanga telema komoko ezanga te na mabele nzambe ya pesa oyo mboka Akanisa kiliseki totale meni makontrezole Kagame kunda kanambe ilombe bana ya Congo on dirait que l'Angleterre bana ya Kimbangu balobi bakolonga